Ce sont peut-être des questions où on a répondre dans côté. Ndeko Abelini parce que maladie à Tieko babomba qui on a ta chambre été. Azaki na hôpital et puis internet mobimba et yeba ki Tieko za maladie. Donc mutu o luka ayeba maladie à Tieko o ebomiye eza mutu o atikala même pas koleka ni na famille à Tieko ni na groupe na ye ni na hôpital place Tieko azala ki po ayeba ndeko artiste comédien azobela nini. Déjà, ko expliquer que ba comédien bazana na bolingote wana eza pasi. Ko expliquer yango eza pasi. Na éviter bolingo ngo bato ba déclarer ba comédien bazala nango. So i comédien abali muninga comédien ba publier. So comédien bimina ndekone comédien ba tie bango grignotage. So comédien akangami na comédien nemi balinganité. Donc biso mo ba artiste comédien to yeba li soute photo ça nini pour nous ko convaincre bato. Faut comprendre nga pour moni ko kota pas de détails makasi vraiment ndeko mageto za na groupe ya lisungi na kota vraiment détail té. Ba souffler nga pas Fanny Katale balobi ke ndeko kofi na poison. Bonjour, Nigo. Papa, bon filmer la ville pour ça, papa. Pour ça, je fais la ville pour ça, pour ça, je fais la ville.
Filmez là. Comment ça il a fait bon donc quoi tu c'est le gars qui a été abaye na mon pays Allô Dinish, au check connexion. Maman, allô. Allô. mais soy un journaliste comment on peut te raconter journaliste au bout de wa pina yebi comment les gens journaliste yo ko kana monsieur papa autre reportage na bino c'est pays ça ego po et comme ko mabe po ba to la maîtrise mais comme ya comme ko azali a petit quartier. Ça c'est la famille. Famille n'est pas mawa par rapport à la tout surtout. Grand frère n'a hier je peux que ça y est. Le bon sur reportage na bino. Et ça interdité. Journaliste même bitou même wapé à contact. Hein? Ah, je vais ça sans faute. Action. Voilà, merci beaucoup na bato bala na biso toza na matanga na biso chiko matondo o auti kotika biso toza bongo pe na moko ya ba artiste Jérémy Chabani mbote na yo mbote papa boni ouais ça va par la grâce de Dieu merci mes sincères condoléances la presse merci voilà négotika auti kotika biso to bana na débit ndeko abeli nini tumisi ndeko ememaiti na liwa. Ce sont peut-être des questions où on a répondre dans côté. Ndeko abeli nini parce que maladie à Tieko ba bomba qui on a ta chambre té. Azaki na hôpital et puis internet mobimba et yeba ki Tieko za maladie. Donc mutu o roluka ayeba maladie à Tieko o ebomiye eza mutu o atikala même pas koleka ni na famille à Tieko ni na groupe na ye ni na hôpital place Tieko azala ki po ayeba ndeko artiste comédien azobela nini. Donc naza réponse au pesa bangote parce que Tieko azu tamula na maladie donc mutu oza na bolingo alekaki akende kotala ye ayeba ke lo nini ememi na liwa. Voilà, merci beaucoup. Et puis on a mis le comédien parce que école mami que bolzara na bolingoté il y a kada tango ya passe. Est-ce que nous c'est quoi assistance il y a bino bande ko na ba comédien déjà ko expliquer que ba comédien bazara na bolingoté wana eza pasi ko expliquer yango eza pasi na éviter bolingo ngo bato ba déclarer ba comédien bazala nango so i comédien abali muninga comédien ba publier so comédien bimina ndekone comédien ba tie bango grignotage so comédien akangami na comédien nemi balinganité donc biso mo ba artiste comédien to yeba li soute photo sa nini pour na luka ko convaincre bato bolingo bato ba lukela biso bango nde fo ba yopesa biso mpo biso mo tozala na bolingo na biso so nga nazo ya otala Tieko fona benga presse nyoso ote na ki otala Tieko te donc so pe na ki otala ye et leka entre ngana ye to entre ngana ba acteur na ye to entre ngana famille na ye
Donc eza pe na comédien moko te fois sangana na comédien mususu to tcha déjà groupe ya SOS pona Tiekosko ko assistant on fait to assistaka batu ndenge nini ba me koyebisa biso. Donc ba comédien tozala na bolingo pona bomona ebembe ya comédien ata moko te e umeli na morgue parce que mbongo bimise zate na ekomate. Non to mona te comédien moko boye balaxi na internet to na information ke bakangie na hôpital parce que mbongo bimise zate na ekomate. Donc c'est que tu sunganaka, c'est que tu as bolingo. Voilà. Personnellement, Jérémy Chabani bandekopi baza ebele. Yo mokondo zawa. Okolo banini tche kwa zagina ne pas no parler en comédie beaucoup tana nini puis ba souvenir ni nous avons ngati comme tokutana ne ba mbala o mbala me ezalika na cadre musala kobeta lisolo na ye en dehors ya musala na ozanga makambo loba na yo loba biloba loba pamba donc en dehors ya musala totkala ko stafete totkala ko melate parce que tozala ba dite tozala ba musique c'est un vieux que je respectais beaucoup père son âme et puis et ça là que tokutana ne na ba tournage et loko ndo pesa nga plus ezalika conseil wana kutezalaki avant Kombwe Mata ezalaki na nozana début azo expliquer yo que non kendeka malembe tambola malembe orokoma et tout lelo nzamba sali tokomi place tokomi donc en dehors ya musala totikala okuta na été témoignage ya malamu o na garder na ye ezaka na kati ya musala na ba conseil ya apesaka pe o apesanga moko personnellement donc témoignage ya bien o na garder na ye yango wana lelo mama poisson etamboli et cause na ba comédien ni ori koloba na ba comédien o ba ochela na ba poison po ya kufa ya tikala koloba nini wana seke bongo bisanga te quoi kufi na poison oui le quoi naza na information sur te ngape no bachela nga poison te na nous pe mutu mo azala pembe na ngata kufi na poison donc pour na reconnaître que ba comédien bachela na poison eza moi passi donc information oyeba ke ndeko na biso te quoi kufi na poison na yoki onka a na yeba itenga na yeba ki abela ki comme tel et puis voilà nzambe moko ebindinga bongisa makambo azui am na ye akena ye ko pe ma père son âme parce que c'est un monsieur que tu dois respecter mingi tango azaki na bon et puis tu continues à respecter mémoire na ye ko beta lisolo ya eloko ebomi et surtout poison on dirait non mais maman na monde mo eza moi glissant trop non ko ka vraiment ko évoluer na ngote. Merci mon amboka Jérémy. Mais est-il vrai que Tikwazaki na poison fait intervenir dans opération chirurgicale ou bah ça qui opération à Koufi. Ni ça là que bino presque bino artiste comédien nous on met ka ko voiler le combol no ça opinion vérité te ba fana balandarabe. Batu oyo baza mieux placé ya ko expliquer makambo oyo to lo ba siko yawa. En tout cas en dehors ya famille biologique ya Tieko na ndimite za na comédien to comédienne moko wa hotelema aloba makambo bolo ba sikoyo ke non ba tchela ki poison mon akango te dans l'hôpital mais déjà bo mona kisko na ebite fona loba nini totonga o expliquer bato bazo na po za moko ya artiste comédien musala na mambo etali poison na vraiment na eloko loba te na mambo etali poison en tout cas naza amateur naza na école maternelle na mambo etali poison. Jérémy, est-ce que les lots ndenge batutu bazolo ba poison contre na milena bino yo za mutali bosuti na landa ki ndekono un siluzolo tant batnagi même question surtout pour la vidéo là ba tire ko yoka ngota tire ko yeba ngote ezali bino entre bino na bino vous en a posaté cause à la verdict na bat balanda bino ou il y a aussi quelques-uns parmi bino pe comment je ciblé. Attends na lo bano elo moko hein totika comédie tranquille, totika théâtre tranquille. Au moins en dehors il y a théâtre. Tozana na ba staff, tozana ba camarades, tozana ba musique, tozana ba écrit au tosalaka. Vous comprenez? Na cause appel na ba ranking na ba tunanga mususu. Na cause appel na ba problème ba famille. Non mona yaya tcheli qui poisonné. Est-ce que comédien comme tu fais tchela ndeko comédien poison? Non. Ba promesse belé. Ba mususu pa place ba foutre ba swana na ba bayer. Oyebi motema bayer wana te. Ba misusu na ba église ba yoka na rateka na équipe à protocole maza artiste comédien oza ba ranking na ngoyo lo tomba comédien ndeni nga na bandeli lisusu pour question ezonga te ata so to kuta na mbala sima ezonga lisusu te à ce qui concerne mamu ya poison ezale pa ba ndeko nyonso o tangi j'ai beaucoup de respect pour eux na ko télématé to na ko fanda te na beta lisolo ya poison ya papa vidéo te mama kalunga to ya mutu moko parce que ba betelanga te na yebi makambo wana te à ce qui concerne mamu ya poison go banda na molimo ande ko na biso o ezopema na kimia siko papa teko na zana témoignage yo sala te na mamu etali poison o ngana yebi abelaki ba intervenir à Koufi. Point barre. Un mot pour la famille biologique qui a le Teko et puis la famille artistique.
So déjà toza na matanga mo ezala na ngoka moko to ana pasi biso nyonso. Na otika koloba te que no bolata kitoko bochaka belo boya to lela te. Non lobaka que non mes condoléances na famille biologique et puis courage na artiste comédien nyonso to tiko zoka kala mingi te to bungsi ndeko na biso Mireille ba type à son âme et papa tie quoi que il sous en tout cas ba comédien to ana pasi makasi. To ana pasi parce que bato bazo kende to zaki na posa na bango parce que Tieko akena makasi nyonso na nzoto. Akena mayele nyonso na mutu ya ko diriger ba ndeko ba artiste comédien o bazo ya sima to pe ba o bazalaki déjà. Azaki na mayele on a makasi wana. On n'a pas le choix, c'est Dieu qui donne, yepe mutazwaka nzambe mutazui. So tobito se poser ba question belé zone to mo juger nzambe. Et là on enseigne na bandeko ba comédien to lelaka lokwa ba chrétien. Merci. Merci beaucoup. Tieko ce fut tout le babongo ce fut parce qu'azali sous na bisoté. Normalement. Tieko azalaki ndeko oyo abandaki ko agrémenter pe ko mouvementer tous les deuils des artistes ou soit ya bandeko ya ba artiste. Namona Tieko na matanga ya mama na JP Masamba. Tieko a agrémenté matanga wana ko banda 20h 12h ya jour suivante. Donc c'est pour dire que ce fut un homme oyo azalaki ko mi pesa na makambo ya baninga. Mais lelo yenda kei to lela ye na kimia to sangana lokwa mutu moko po Tieko Matondo o azande ko na biso akundama na honneur nyonso oyo esengeli parce que pour l'information ya batu nyonso tokokai kosala oyo ezalaki à notre portée et à notre possibilité. Mais malgré tout ça, vous signalez que l'intervention chirurgicale a été un succès. Voilà. Malheureusement, Dieu a décidé autrement. Il y a un mingi que Dieu soit loué. Encore une fois, mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nene Botaye. Tomoni aouye na matanga ya ndeko Tieko. Bandungu nungu bimi que moi na mboka batula ki poison. Pas mon un comédien, Koulout na yemo kwa sarane théâtre. Et comme on appelle ba comédien ba yete na mukolo oyo ba no sekende kwa kufaki. Na monika kabato ba yebani 4 personnes ka ba yebani. Et puis négligence ya ko négligence ndeko ti et même na maladie même na liwa yo lobinini. Bonjour, na ba diaspora to bolanda biso. Bonsoir, ça dépend herbo kuta nango. Ba négligé de côté. Mes condoléances non na ba comédien tout. Mes condoléances na famille ya de kona biso Tieko. Tieko ba négligé été. Akufi nzamba sali azui molimo de kona biso apema na kimia. Ba négligé Tieko et puis ba comédien ba koya. De ko faire lelo, son a se trompé ba 3h ou 2h. Tozana noti. Matanga ya lelo ba banda lobiti to komino poko te donc ba koya. Te bakoya na bango e bien te baza déjà passage outa wa batu bazawa o baza pe no baza batu matangi bandi batu bakoya ka. Mais oh ya poison répondre te comment que lelo ba comédien ba ko bomana entre bango na poison ako na poison tende ko bela ki kaka ndenge mututu abelaka ndo na so Tieko akufi na poison te. En tout cas na ndenge ya bien na ndenge ya boboto na ndenge ya bolingo ndo so Tieko akufi. En fait, na Tieko na hôpital, c'est Tieko qui m'a appris qu'il a empoisonné. A cité lenga pena combo ya mutu pour ne pas citer parce qu'on a pas preuve té. Tieko mutoloba ina ngabon. Merci pour le rappel. Bon comprendre nga. Pour moni ko kota pas de détails makasi vraiment ndeko mageto za na groupe ya lisungi na kota vraiment détails té. Ba souffler nga pas fani katale ya balobi ke ndeko akufi na poison. Mais na poison ngo vraiment ndet ko lobake muta théâtre nda chele on a vraiment de na éviter. Na éviter pour mokile se beba partout avant bata théâtre to zapena baninga na biso to zapena ba famille to zapena mambo belé to tambolaka ozo comprendre nazo défendre ba comédien te nazo soutenir te ma beba soutenir ngote mais le problème est que pona koyeba ke yaya moko mtatela ki des poisons témoins zalaki wapi c'est ça le problème est-ce que on a biso pa va kufa akomaki ata kombo atikaki ata message yango nde likambo alors moto atele poison soka za envie pour kufa kaka onga na koloba ngwana otika la te akokufa kaka parce que so bomi na mbeli okufa peka na mbeli rien ne change kotika
longola ndeko na se ya moi na ajo azanango akende. Donc et puis le long ndenge poison et comment nango place nyonso. Même na ba wenze poison za na église poison eza. Ezaka ke ndenge ozotambola ndepe nzambe ya yeba kana ko tcha loboko. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Nene Botaï, je pense que bate belé peso lobama to yebi pe lobama kamé. Tozo ngaka na même discours na badé ya bandeko nyonso o ba ko kufa. O mona ka elandi ba comédien da sali bo tout ça. Ezalaka nini na bino ba comédien entre bino bo wela ka nini parce que eloko ngo zo rené ka ke bolinga na raté. Ça n'a absolument boy. Trop minga comme moi mingi na nga YouTube c'est chronifoat de ba mo benga biso. Na che par exemple lelo so na les poisons. Ba baka peut-être exemple ninga mo ya chronifoat mutachelinga. Mais em so na leli yango na el wanate peut-être na leli yango na el mususu lo quoi déjà ba monde yango ezara déjà na moi ba belo bimo ya bien té. Nete soto se comprend façon na lobby ndenge mo peso to na el ba comédien. Em so comédien les poisons na el ba comédien té. Na biso neto za boy to za batu. Em so masana mo bonne na ko master sepela na ngate na ndenga ba libana ndenga ba telete. Oh so bien ça la ngapelo ko sala ngati. Vous comprenez? Oui, na ba comédien mabeza li na ba pandisango mabeza. Mais on a lobby beaucoup plus to visa, c'est-à-dire to te mais sika moko. Alors là na ko ba ni papa le kana ndoki ngana bika papa le kana ndoki. OK, mwana kasi pa koma nango. Ngana hotel ra père ale na kili pepe mwana kasa lenga pe na ki. Ndé na comprendre ba comprendre façon na lobby. Donc so to te mara sika moko ba comédien, sika moko ba comédien mususu. Comédien pa kuzo moyo sali kamute mutu mo paza libanda pa sali comme ça dit to visa partout. To viser pas ba comédien, to viser na ba master quartier, to viser na ba tutokola, to viser donc monde mo kilese baby. Mo kilese baby ko sambela ka ebele ko ebande nini? Esika ni ozolia, esika ni ozonya, esika ni ozotambola. Mo kile baby ndo onanga. Na sens bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abonde pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension sisili bilonyo zanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème ba mwana bane ko lobate na bane ko kende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à lobate na etango na ba ko l'exemple papa Moïse l'équissement la délivrance de l'homme na kono loba na yeko témoigner moni na nzamba bikamo wa sali na bomo nangai nazali na problème mukanda toi réponse na za kabareji na raison moko ezata na sens te na ko mo se sengo na zu mukanda na zu pe musala donc on a témoigné moni na nzamba Ozana wa sali na bomo nanga to kama nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga bazana bonne santé.
bazwa eloko ya kolia, bazwa ata mai ya komela, bazwa te elamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzambe alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa. Ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa Nzambe. La Fondation Tabitha Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabitha Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Maman présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman oyo apesa ke pa bofele atiaka Nzambe musapi na lisu puissante chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga, kebana oyo, bakata classe, bakomanangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo, na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo, bozomona na bilili. Bana oyo, bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pour na bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé, tout le monde a sous ba fazer na zelate. C'est difficile, ya osala ngonga moko, c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32. Oui, allez, oui, oui, ah, c'est quand supposé la CTD, bien sûr, elle lui dit comme ça, oui. Station Saint-Thérèse, oui, ce commis Saint-Thérèse, la mission, si moi exactement, mais ils ont ici qu'il y a Kubunga service, ponctualité, respect, et puis bango, bango rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana.
Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, JB service. Pour ce monde. Mais ma canicide, bendele. Bonjour. Papa Sylvia, DiCaprio. Papa Sylvia, DiCaprio. Omonio. Eh, na JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Moto ko longwate. O so to ngalo mo big. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au comment la contenir ça 6 mois. Papa Sylvia, yebisa na voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotsa bilo. Eza pa ya José Baïla. JB service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José.